Mama ye bandeko, afilora ye patiki mabele libanda. Nazotiela bino video bandeko. Bozo mona afilora moko yokaka. La taikidar, camarade ya Karine Mokonzi. Tina mukola lelo. Awa Karine Mokonzi abuaki mabele na mitu. Nzoka afilora ye pesa bwakelaki biso. Bandeko video ekolakisa. Bokomona mabele tous les deux. Na minene nango, na mitu nango. Donc ndenge kaka bomona ki ya Karine. Différence bino moko bokomona sokeza na nini. Po eloko nyonso ekokanaka te. Baza pe na position moko te. Oya filora botala bino moko. En plus, Karine azako ningana. Azo vibre mabele. Mais oyo ya filora azo bina. Boye ba bien. Kobina, en tout cas pour ça la montage ya vidéo. Faut zala kaka professionnel ya ba professionnel. Pro, expert. Yango wana bozomona afilora azo bina. Mabele libanda. Aïe aïe aïe, doki kapaya likambo nini oyo. Madame azobina boy. Tel Karine, tel afilora, tel équipe ezakaka national. Aïe aïe aïe, mokilango en tout cas eza penza elengi. Naloba mingi te, mena bwakela bino eloko boza nango posa. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bobandeko intila koloba parce que boza déjà excité botala vidéo. Mais botala yango penza kitoko yango yo ese bando bwakama. Bomoni déjà position azobinela. Botala afilora kitoko. Botala elongi. Mais na yebite soka saleli yango chez bango to na ndako sika ou bien na parti mosusu ya château. Nazoyeba pete soki ye mutasala yango liboso to Karine Mokonzi mutasala ki liboso. Mais bino nyonso bozomona afilora la taille guidar. Mama na Anis. No mama na nani. Bon, kombo na yipenza bien te. Na boyi mwana batu aya kozwa kombo oyo epekisami na France. Po na kati ya la France, ba kombo oyo eza juste te epekisami. Mutu azala na kombo ya wana na lobi, bien sûr par hasard. Soki pe na lobi yango na lingala, wana Yesus matata. Mais awa tozolobela kaka afilora la taille guidar. Apesi biso mabele. Bon ndenge Karine apesaki. Bien sûr, il y a yezana kati, il y a blues, il y a dentaire. Mais bozomona ngo kaka bien. Atana tiango na mopanzi, image eza ya muke, mais bino ba congolais na yebi ou bien batamangala, bangolais, ba congolais Brazzaville, o nyonso kaka lobaka lingala, égal télévision munene. O penza ya munene limite suka, même makro aza nango te. C'est que bozomona penza kitoko. Afilora ndenge azako bina azako ningisango. Afilora en tout cas tel Karine ezakaka tel yo bouta penze équipe moko. Po oyebi tango natala ki photo na yo natali no photo na yo kotote. Natali Facebook na yo na landi natali bana mibale belé. Muke bon ebele te. Na lobi afilora yebani azana bandeko belé. Mais tango azaki na Congo na Facebook na komona bandeko ya mibali te bakoza ba beau frère mais tango na moni kabose mbala moko na kanisi kabose na kata Facebook na yo mwasi ya ndako na kabose musicien na préféré ou bien bon awa afilora ozako bina pe musicien nani ya kabose
Duki Kapaya. Bon, ils ont une tradition, il y a un mabete, a fait l'aura à photo, il y a ex na kati, ils ont un mabete. Na mona wango ba tebele ba sala na bangwa, na ba Facebook ebele na tala ko na komona ba ex na Facebook, Karine Kutu, a tia bango ya mopiko, koleka mopiko, ya makala. Makala wa ya prison te obalambela. Mais sikoyo afilora awa abwake libiso mabele. Bozo mona ngo bino moko bomoni ndenga zo ningsango. Est-ce Duki vraiment ndenga zawana? Likamuni ne koko yila bango to likamuni ezoleka. Afilora penza na bolingo azanango na vie ya famille oya sala na Duki Kapaya. Photo ya nani ya kabose wana problème ezate. Alors bolingo na bango eza ba nostalgie biloko eleka. Tango mosusu kutu ndenga lalaka na nani yo na Duki Kapaya. Tango mosusu apesaki bilengi kitoko ezali grâce akanisaka ba fantasme ya nani yo ya kabose. Aïe, mokili oyo atoka eza penza gu, eza penza elengi sokali. Afilora ya préféré l'exception na danse. Na danse bo Cynthia Wadol omoniti. Afilora yewana grande sœur noneti lipasa. Yesa la kibiloko. Après sa bangita abanga te bandakala. Banda kita poto tina mokola lelo. Photo ya kabose ekolongwa jamais. Fo ezala kaka na kati ya Facebook na ye. Eza love. Soki Duki Kapaya azoka bilengi. Akomi na bana mibale. Afilora pesaki aboyaka te parce que tout le temps kanisaka ndenge bazalaki na kabose. Nkolo. Te Duki Kapaya kozonga mabe te eza normal. Biso pete bimanga na bafi mosusu. Ozana ye, mais azo penser ex moko boye, biso sala bien azo contribuer kaka. Loba soko changer ba vitesse na ba modèle. O na nazo côté mosusu te, o mona zongeli yo. Esprit zongi. Mais afilora na modèle azo bina, azo laksa mabele. Na ndimi te ke akotika kabose sikoyo na mutu. Tanga mosusu bon. Un jour akotika kaka, eloko ni esila te. Atanga okoma na 85 ans, tango wana yoso kufo pola, tango wana koko bimisa kabose. Mais bon, siko tozolo belaka mabele. Ay, kabose, yokutu inchito explique mabele wana. Biso do moni onka sika. Ay, afilora, naloba mingi te, po, chino balingaka afilora na nenga osakana te, même ngai, ngala lingaka afilora makasi, kote rando, lokola tika rando. Na linge siko nini kote tai gidar non nga kote tai gidar mo ete afilora za mwana. Papa robolo ba vérité bien sûr eza vérité nga bat natala keza ba ya mwasi ba Marie-Laure Mwaka ba Majaki uzoka batonga natala ba poids lourd. Aïe. Bon, namona suki sabo maloba yate. Kaka mabele wanande. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.